Noli vraiment leki nanga. Depuis maman akufa que Karine a salaka service à traiteur. De lelo ndo komi ko loba que Karine a escroqué yo. Ah, boni leki nanga. Tokende tozonga, totala pesima. Vraiment. Pona nini bino bolandela ka mabe a mutu, botala ka malama mutu te. Lelo yo yebi ke Karine a escroqué yo. Mais tango yo zaki na besoin mutu a aider yo. Na tango wano mona ite ke Karine a escroqué yo. Osa l'émission papa leki nanga. Oki ko lobelo comme soute osala yona just kavul bosa l'émission na bino vraiment kitoko tranquille mais il faut botanga kombo a Karine akati. Au fait au luki makambo ya kosala te ya kosala na émission te. Il fallait lobaka oui vraiment Karine escokanga na aidangai na tango na zaki na basi mais siko moni au lobby bien ka aida yo mais pona nini ozolo ba lisusu ka escoka yo. Pona nini ko sali tout le temps Karine kombo na ye. Pona nini ko sali tout le temps Karine mokondi. Yango asala bino nini vraiment na lingi na yeba. Hein? Au fait a déranger la vie na bino parce qu'il y a un succès yango ane déranger ka bino. Ka kombo Karine ezala na kati. Soki bo sali émission kombo Karine ezala na kati te émission esala makate. Eza bien te, hein? Mutu ango bolobaka tout le temps aza m'en fous balobaka m'en fous. Siko nenga sali clip wana ya Arafat et sali bino ba pedekesi zo ningi sabino mi chopo vraiment. Karine akosala le susu wana asali ka ya muke mais mi kolo ya kosala su ya koleka wana. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nazo sala vidéo boyo kanga. Oya koyoka ayoki. Oya koyoka tepe, ce n'est pas grave comme ndenge na lobaka. Na otota la vidéo ya Noli Tambwe. Vraiment papa, hein? Papa, vraiment leki. Ah, vraiment Noli, vraiment leki nanga. Depuis maman akufa que Karine a salaka service à traiteur. De lelo ndo komi ko loba que Karine a escroqué yo. Ah, boni leki nanga. Tokende tozonga, totala pesima. Vraiment. Pona nini bino bolandela ka mabe a mutu, botala ka malama mutu te. Lelo yo yebi ke Karine escroqué yo. Mais tango yo zaki na besoin mutu a aider yo. Na tango wano mona ite ke Karine a escroqué yo. Mais pona ni bambule leki wana bambule leki. Olobaki yango te. Lelo ozo leka po olobaki Karine a escroqué yo. Ozo remercier ye malgré escroqué yo. Et que témoin bazali Afilora Yvette Kalombo mais pona nini ko sali tout le temps Karine kombo na ye. Pona nini ko sali tout le temps Karine mokondi. Yango asala bino nini vraiment na lingi na yeba. Hein? Au fait a déranger la vie na bino parce qu'il y a un succès yango ane déranger ka bino. Osa l'émission papa leki nanga. Oki ko lobelo comme soute osala yona just kavul bosa l'émission na bino vraiment kitoko tranquille mais il faut botanga kombo a Karine akati. Au fait au luki makambo ya kosala te ya kosala na émission te. Il fallait lobaka oui vraiment Karine escokanga na aidangai na tango na zaki na pasi mais siko moni au lobby bien ka aida yo mais pona nini ozolo ba lisusu ka escoka yo parce que soko o remercier mutu déjà aida yo okoki ko loba lisusu te ke a escoke yo donc tondi mayo te ba fan ya Karine Mokondi bo agir vraiment hein ba nazo tuna ba fan ya Karine Mokondi
bomoni makambo noli azoloba eza vrai ou ya faux parce que tango mutu osengi ye déjà merci olobi ke na remercier parce que aida ngai bon mais pona nini soko olobi aide yo otie lisusu aesikoki yo ozomona ke eza na sens lisusu te eza na sens lisusu te eza na sens ata moke te bolimbisa ngai bana basimbi voiture kuna alarme ezolela pardon bolimbisa donc du coup nga nazoloba boye noli s'il te plaît tozala pe bato tozala pe mikolo soko omoni ke ezalaki liboso oloba Karine aza petite sœur na yo mais lelo aza sous petite sœur na yo takomi aesikoka yo en tout cas namoni eza mawa trop biso ba congolais c'est vrai tolinganaka te pona ni bozala ba sujet ya kosala ba émission na ya ko créer loko mutu il faut bo créer ka kombo Karine ezala na kati soki bosali émission kombo Karine eza na kati te émission esalamaka te eza bien te hein mutu yango bolobaka tout le temps aza m'en balobaka m'en fous siko ndenge asali clip wana ya Arafat esali bino ba pelekese ezoningisa bino mitiopo vraiment eningisi bino mitiopo bosepeli ata mokete esali bino bi ye mwana vraiment créer kaka biloko bien au fait clip wana asali déranger cerveau à bato nyonso namoni ba misusu bazolela ba craquer bakomolo bazwanda ko kasi mais bomoni nalobaki na bino nini bo tango ya salaka likambo il faut bato nyonso baningisa aningisaka bato tout aningisi bino na clip wana esali bino esimbi clip wana esimbi vraiment la baronne asali yango tala nzoto mwana mama Charlotte ndenge ezobina na ele aza na nzoto ya élégance na nzoto na ye botala ndenge aningisi clip wana ezosala bino pasi mitema pasi fo bo créer les loko po bato bayina ye lisusu puis fo bo créer les loko po bato bayina siko azwindako na lobai na bino azwindako bomoni batie bazosala ba travaux bazosala peinture siko ndenge alobi botiaki ye mbeya siko bopesa ye boluka kombo mususu siko bokopesa ye parce que siko azwindako azokota na video mususu bolandi bien na lobaki azwindako azosala ba travaux bomoni siko ba travaux ango na lobaki nazokosa te makam nazo expliquer bino nakosaki te bomoni pe bazosala ngo ba travaux bazotia ba peinture mais na lobisu azosala azomeble ndako wana lisusu boko bela lisusu maladi tanga kokota na ndako na ye wana po ye ayebi ko soigner ndako ye asoignaka ndako vraiment ayebi ko sala vrai soin na ndako boko lela lisusu botika nanu mwana wana sala musala na ye mutu na mutaza musala na ye mutu na mutu aza pene étoile na ye yo papa Noeli ozana Noeli tambo oza pene étoile na ye olobaka bien Noeli Noli pardon olobaka vrai bien osexprimaka vrai bien papa osala ka ba émission no vrai bien mais tika nanu petite sœur na yo Karine bozala bien bozonga na nde bozala ke liboso nazo pesa ka conseil papa Noli tambo s'il te plaît boyoka na yo na Karine bosala makambo a bien bolukaka tout le temps guerre te bolukaka tout le temps kokosele makambo te en tout cas na suki wana vraiment na pesika pa Noli soko yoki émission oyo vraiment limbisa ngai nazo lobelo na ndenge mabete mais soko bengi mutu petite sœur il faut azala toujours petite sœur na yo oza baleki oza bandeko vraiment spona nini mabe ya Karine ezokomela o motema makasi boye mais ya misusu wana ezokomela o makasi te zonga sima tala liboso na yo zonga moto ozonga sima pe otala malamu ya Karine na mabe ya Karine zwa malamu ya Karine komisa ngo ebele mabe ya Karine zongisa ngo moke en tout cas ezali conseil en tout cas na pesi bino bambote belé bozala na kimia Karine akosala lisusu wana asalika ya muke mais mikolo ya kosala su ya koleka wana na sengi bino bosabone na chaîne ya Sika Mère Fashion de Nantes bosabone boyo capacité bino zala kaka ko finela ka bato ba bouton na yebi ke boko finga boko tonga na bino mais ce n'est pas grave
nga nazo finga mutu te ntango nalobi nazolobela kaka Karine nazo finga mutu te naza wana mpona finga te naza wana mpona lobela kaka Karine na défendre ye na oyo nazomona na oyo nazomona te. Voilà bambote na bino ebele video mosusu ezala nsima na pesi Mylène Monzie na Suède mbote, maman Odette Nginda na Suède mbote, petite sœur Elisabeth Monzie na Suède mbote. En tout cas na pesi bino aimé toya ozo umela nazo peso bambote belé. Donc au passé ba vacances na kini bien. Et ngaya ape nazo passer ba vacances na Pyrénées orientales. Nazalaki d'abord na Espagne, na Barcelone. Lelo to quitté Barcelone to komi na tozie na France, na Pyrénées orientales, na Perpignan. Do na passer sous ba vacances et tikalinga sous une semaine. Ba mbote na bino ebele. Na bao bazo linganga, na bao ba yebi me fashion. Bo s'abonner belé bana Nantes, bo s'abonner mabe ya na pesi yo bambote belé bo s'abonner. À bientôt, au revoir.